À Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama, yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise et Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise, kobunga te, kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, vous autres, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya colia bio oza libanda mboka oye pendant ma séjour na yo ko hésiter te. Yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand la limité 7e rue résidentielle. Au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance ya gogo, au lié bio, au melipe bio, au silicipe bio, place pe à repos, ezali, salon veille pinabiso ezali, au lié au pema, au mela moi whisky, au mela moi champagne, au mela chicha, donc au cause à la l'aise, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça, la maman, la dit, papa, la dit, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana po na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana. Si vous avez besoin de une surprise, vous avez une surprise. Partout dans le monde. Vous avez une surprise. Maintenant, vous avez une Ronnie Evans et Zawana partout. Partout aux Amazons, il y a un immeuble 130 dans 5e niveau.
Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima ya Ina. Donc, il y a 2 adresses. Nous avons besoin de au bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronier Vance eza wana pona bino nyonso so po bino okendeka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au bengi bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vance, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiko shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki dina yo twino sa nini o eza chance de transfert ndina piembo onyeso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te eza na likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na filmo. Na biso awa. Zaya, 1 minute. O piso tsumu na pata acha telefone. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama mbara yo tumenga mbongo ya mwasi. Yule mamende ko yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a scène, on a abonné de Rolex sur ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Les beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez sous penza makasi te, donc eko garder tena yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandis maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, lotion, lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.
spécialiste à pema zate. Lokola odefa pema, c'est que spécialiste moko azali. Amen. Donc ndenge ngano to tambola boye, to tambola na pema ya bato. Le ba bengi leki na biso mwana biso akufi, ezaka rapport kolo pema sali nini, azwi nyongo na ye. Donc e ko arriver pena yo pa yebisa ki yete. Ayebisa ki pe famille te. Yo to mona même na ba passeport na biso ba carte d'étudiant na biso ba lecteur ba carte de lecteur ba koma kada to mutu abotami. Mais ba bossa na koma mukola okufa ba koma ngote parce que mukola okufa e dépendre na yete. Ezalaki na jour te o ya tsaki kenga na okufa lelo. Mais kolo pe ma ebi ke nyongo na nge koki na sala nini. Donc ça dit que umela na mokilité posa mutema malamu te. Umela na mokilité po pesa ka bo frère nebele. Serka ko umela na mokili collaborer na mutu apeso pema. Alléluia. Pokala ote soki buka mikuwa so umela na mokili te. Obote belete collaborer kana mutu apeso pema. Sko mutu apesa ka pema na sena moi. Nena scandalizo grand frère nanga. Donc mutu apesi yo nanga, mutu zana pema boye. Donc grand frère propre yanga. Donc ngana zamu na suko na bango. Alléluia. Donc oya pesa ka pema yango moni bete lisolo ko fona ko bete parce que grand frère nanga ni mtasala nini? Tika grand frère wana za appelé grand frère na yo. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mutazali akolo belanga amen. Yango na alonga meliwa. Poyo mtasala pema. Siko okufa so okufa sur zéro. Yagala lingaki lokola ki na forma mutu ala kisa mutu ke aza différent magala takinzoto yango na tolo baka komoni pema o nzamba pesinga na yo je crois banda tongo solo na téléphone. Alléluia. Mais ça c'est rendre compte au solo na téléphone na pema ngana. Alléluia. Aux 30 minutes 40 minutes na se poser la question tant on zoka 1 heure du temps solo na téléphone est-ce que ça va 5 minutes sur na mutu apeso pema. Si vous avez vu la ndenge pour solili mingi na mutu ke ko sola mingi na mutu apesi pema. Alléluia. Donc intérêt en Nzamba que tous ceux qui respirent louer l'Éternel. Babi louer moi c'était louer mbongote. Alléluia. Donc c'est bien na confier na pas ya mutu apesi na pema posa na silence. Vrai silence c'est ça mutu so kabela mbongote. Mais vrai silence c'est ça mutu apesi pema. Alléluia. Na mona docteur azom sagama qu'il est spécialiste. Mais en tout cas comme on a docteur ou azom sagapema te. Alléluia. Mais ça na mutu moko na benga ke lo langolo tema. Et ça na mwana mobali moko. Oya salanga na zala. Pete oya sala yo po zala. Son nom c'est Jésus. Donc ceux qui acceptent nous baka Yesu wana et ça silence mobimba. Kondi melanza metoko sambela sina kiyuma te. Okeno ozane fréquent. Na pese ça premo ko tomba zo pona batu. Soki nzamba soki obenga mi seki nzambe mutasali nini? Pourquoi tikié? C'est que vous a dansé. C'est que mon Dieu est important. Et on a quoi si moi na nzambe moko ko na Yesu za silence. Est-ce que vous avez d'accord avec amen? Tu as vu la amenité. Ceux qui ont dit que ça silence bête la Yesu maboko. Dans la véritable silence. Alléluia. Donc, on a appelé ça ma grand frère propre. Il y a au long la terre au Baksate. Donc chaque tongo to solaka, moi soir to solaka. Est-ce que yo banda tongo? Oui au solo nous en a téléphone que tu es saisi et c'est recharge. Est-ce que mutu apesi pemo solo la na mutu wana kinganzi na boss wana na prêtre wana na chéri wana est-ce que si bo solo ni nayi est-ce que so pesi ata merci ya pamba yaya bazo benga yo mutu poza na pema bazo benga yo boss poza na pema mukolo pema longa ba bengi yo pauvre yangana ne loko nyonso oyo mono zanango c'est que ça na mutu moko apesi pema pokoma oyoza poza la lolenge za poso ki pembe za te ba kobenga osu mutu wana te ba kobenga prêtre te ba kobenga nani ba bengi yo pembe. Alléluia. Na quoi ko conscientiser yo na manifestation oyo ke pema oyo zo dondo wana ina premier eza yote
Et puis ayebisi au jour à kozwa ngote. Ngana doté ya vendredi parce na matanga moko frère moko afandaki pembeni. Na tei na siska maté ya oyo. Après 2 jours na mona batie bâche. Loko na esi ndoko bité ye penda ba otuno yokaki. Yo penda vo yawa o to ka ngodeso. Donc to ka ngokutu do yo ba ke sam so di kapso baté 2 jours ngoyo. Occasion on a pêché oui on la mingi ya mais vrai bout sur la na muta pêché au paiement. Et puis à quoi garantir yo ya mo mo itangu ayaka pazo ayo tatete auto sur la mingi botike ya sala nini. Mais ce que vous sur la raté ce qu'on lui ouais awsan. To sur la kala. A sur la kala ba kinganzi na ba nini. Tangu lui ouais ya sala nini. Te soye pongane kope sali nini ezalaka te mais oya solaka na ye oya kangama na ye quelle assurance mutu mo azali akolobelanga amen. Moi occasion oyo nalingaki topartage na ntango oyo par rapport à temps ça confie na mutu oyo asali nini ndiongo oyo oza nango un jour akosala nini ayebisi o jour te mais akosala nini akoya tika nzambe apambola biso tobeteli yesu maboko. Mais merci beaucoup pour la parole. C'est au nom du président de l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, ANTPC en sigle, M. Ndundimambimbi Masumo, que nous prenons parole en scellé. Il y a Yambo, il y a l'Ibida Sala, juste moi, parenthèse, mon corps. Il y a cela quelques jours passés, nous étions à l'aéroport de Njili, juste dans Tarmac. À mes côtés, il y avait le président Elombe. Il y avait Ixil Pechanga également. Au fond, il y avait un garçon. Le garçon est venu me demander, CG, est-ce qu'on avait qu'on filmait avant? Non, non, j'ai parlé avec les militaires qu'on filmait le voisin dans le téléphone. Le garçon a dit, ok, on a filmé, on a déjà vidéo, on a un groupe Nabiso, il y a Bana Salongo. Il a filmé et la vidéo n'a pas été utilisée sur le net. La personne en question qui avait filmé s'est touché au Toyo Kolela Lelo. Il était fort debout. Ni lui-même, ni moi, ni Bandekono Sobazakiana, on pensait que Toyo prochainement pour Kolela Lelo. Qu'est-ce que je peux dire par là? Chers artistes, celui qui vient de nous quitter, c'est un artiste également. Tozaki naye, mais le mot Toye ko lelaye. Pour dire que Toye bingonga te. Vous voyez même la Bible dit, et là qu'on s'engage au salango lelo, qu'on pousse à l'obi te. C'est le moment d'arranger. Lorsque nous allons à Poma, c'est le moment d'arranger. Même l'église va dire avant au Senganga, Omisana Nuna, Nanda Kunayo. Nanda Kunabiso, Ezali, Nabaninga Nabiso ya Mosala. Est-ce que, au Bongisi, Solina Bongisi, Barolobanga Nazaboye. Bongisa ndeko kotala mokilité tala donc pour dire que lolendo mafinga otozofingana eza nango na ntina te mokolo nzambe kozwa pema nyonso ekozala pamba. Au nom des artistes comédiens, nous présentons nos sincères condoléances. Primo à Maman Alinga,
qui est l'un des cadres de l'ANTPC, qui est l'Association nationale des théâtres populaires. Nous présentons également nos condoléances à la famille biologique des touchés. Bon, vraiment, tu n'as pas touché, parce que c'est ça son nom de scène. Il était également artiste. Ici, nous ne pleurons pas car à moi et à Maman Linda, nous pleurons également un artiste. Voilà un peu de mots. Autre que le balelo. Yango Wana. Touché restera éternel à travers ses œuvres. Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort pour l'artiste? Bravo Touché. Bravo l'artiste. Bravo pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Le pays est fier de vous. Bravo Touché. Les artistes, Toto Lemu, Toto Tchangwarotelema. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo pour tout Touché. Bravo Ahmed. Voilà, tes collègues sont debout. Sont en train d'applaudir. Nous sommes Salakina A. Merci à mon. Merci beaucoup.
nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Vous avez besoin de mosaka, vous avez besoin de ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de billard, vous avez besoin de la match et tika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, la Sédoise ezawana. Plagnon soza a besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi la Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te, yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na ibsabino. Neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachanguba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zaranasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comica, on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde, restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon VIP Nabiso Ezali. Au lingi au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous. Ngala Kerolia. Na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui aura besoin de ça, la surprise. Il y a anniversaire. Vous en avez Poto, vous en avez Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman a dit, papa a dit, moi na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la surprise, na mbongo mukie. Bah, vous avez une surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez une surprise. Maintenant, je vais illustrer les gars. Bon, mon a Ronnie Events ezawana partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Na Abazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. Ok, soit au Bengi Bango Kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète,
plus 243 80 86 32 108 obenga bango okuta Ronier Vince eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina soko kaka na Ina otuni kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baya mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108 en tout cas c'est la meilleure Ronier Vince baza meilleur bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango awa nzamina nayebi tisiko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka loki ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nada, mwende mungi na filmo. napesi yo awa opiso tunguna bataaaefo biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba okoche bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka ose jamais yama mingi tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Air Wig totya numéro ni wana na se nde nango loba bonde de olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Air Wig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotya okobima chic okobima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïkola Sabino va produire Nabiso. Des besoins mon moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner mpe te en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.